Le 20 mai, date historique, ni esalemaka na République démocratique du Congo, tokope Sabino Yango, nakati ya édition ya lelo, 80 sénateurs, ya tendance politique confondue, bayamba makilobi eleki, na chapiteau ya cité Union africaine, et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Mboba détail tout édition comme ça lelo, oyo nazani sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer na KNB News ou informa kabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition alelo e bandi tikato fongola yango na cité Union africaine bisika chef de l'État congolais a solola ki na ba sénateur mokolo ya lobi eleki mozindo ya masolo na bango na élément autoproposé bino awa. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi 19 mai 2022 na cité Union africaine. Délégation il y a 80 sénateurs, toutes tendances confondues, conduite par président ya Sénat Modeste Bat le Kwebo Oko ya rencontre yango où s'est déroulé qui na cité Union africaine située na commune ya Ngalima na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Basola qui na Kambeta bongo état de siège où ezaki siège na bango principal d'après élu deux élus à soit qui part à rencontre yango à se confier qui sous anonymat na presse atteint que Félix Tshisekedi a réaffirmé qui détermination na ya ko éradiquer ba troupes armées ou bazali ko créer en sécurité na Est démocratique du Congo. Toujours d'après même source successeur il y a Joseph Kabila rassuré que même ce qu'il fallait commettre fin à l'état de siège détermination na ya ko sécuriser mboka Congo et kotikalaka kokwea te na suka chef de l'État azwaki maloba pona koloba ke azali kotenir que bango nyonso bazala déterminé pona commettre fin na guerre ya Est mais lisusu bazala proche ya population pe ndenge alobaki na likambo tali bongo lever to ko maintenir état de siège bango esengeli bazala wana pona kosala ko basunga chef de l'État na détermination na ye kosilista guerre ya Est démocratique du Congo na côté na ye présidence ya République via compte Twitter na bango bandikaki que chef de l'État congolais abordaki pe projet de développement à la base il y a 145 territoires pour na koyoka bango projet yango et kokota en exécution dans quelques jours na phase nango opérationnelle toujours selon présidence Félix Tshisekedi a sollicité qui implication et ba sénateur on va juger indispensable pour garantir efficacité à travaux sur terrain. On rappelle que depuis le 6 mai dernier, que province Yano qui vous paye tout les alliés sous état de siège, une mesure constitutionnelle prise par le chef de l'État. On a commettre fin à l'activisme groupe armés locaux et étrangers au Bazali Condé population civile. Cependant, une année après, il y a état de siège, voix ils allaient continuer qu'autant moment pour exiger sous état de siège pour n'abailler qui peut sous état de siège ils allaient reçu té kasi selon chef de l'État Mosala et Salemi Pétez Yango ils soutenu un gouverneur militaire ou atalisi que Mosala ezalaki makasi kasi yango et Salemi mais moi chef de l'État congolais récemment annoncé qu'il tenait à ma prochaine table ronde pour notamment qu'on décider sur avenir et état de siège en tout cas avenir ndeko biso nini penza et sengeli ko sala chef de l'État a déterminé comment la Est démocratique du Congo est retrouvé kimia pe sécurité pour que nyonso etambola malamu Kinshasa et l'équipe partout. Forum sur réconciliation ya ba leader Katangé ni penza population ezo kanisa sur yango to kitisaki micro na biso ba Lucha ba réagisaki sur forum ezo salima na mabele na bango ni penza bazali ko s'attendre na forum de réconciliation de leader Katangé. Ba avis eza partagé na ba habitants ya ville ya Lubumbashi natina ya forum ya paix et réconciliation oyo Bakatangé natina ya forum ya paix et réconciliation ya Bakatangé oyo esalamaki na initiative ya assemblée épiscopale ya Okatanga ba mususu basepeli na initiative yango po ezali kotia boyokani na bana nyonso ya Grand Katanga
kasi bamisusu baboyi yango balobi basangani kaka pona tina ya intérêt politique. Forum oyo ezali très important pona bakatange nyonso parce que ekotia biso nyonso lisanga po toyebi ke bana ya mboka moko bakomaka makasi pe basalaka makambo ya minene soki basangani. Mbala mosusu bapoliticien bazalaki koloba nga nazali boye, nga nazali boye. Na kati ya motema na biso toza bomoko awa na Katanga. Depuis kala, même depuis koko na biso, pour na développement ya Katanga, wana il faut basangana. Eloko nini bakatange baweleli po baluka réconciliation parce que tosali na Kabila près de 20 ans. Makambo oyo ezalaki te. Juste après 2 ans ya départ na ye et komi o bakatange baza na conflit. Il faut se réconcilier. Mais bako se réconcilier na nini? Po ngai na botama pe na kola awa. Ata conflit moko te ezalaki entre bakatange et bango na bango to na bakasayen. Oyo ezali faux débat. Ezali aventure ya bapoliticien. Oyo bazali koluka kobebisa image ya président Tshisekedi. Soki conflit entre bakatange ezali esengeli esalama autour ya pouvoir, autour ya gouvernorat. Nyonso oyo beauté ya démocratie, à chacun son opinion. Oui. Tolobaki yango que le 20 mai eza date historique, ezali bongo date oyo ezali ko rappeler biso création ya mouvement populaire de la révolution MPR na mukuse oyo ezalaka bongo parti état parti unique na époque ya maréchal Mobutu oyo azalaka moko wa président de la république ya mboka na biso kasi tozonge la page du soir na élément oyo. Date ya le 20 mai etikali date historique pour na mboka na biso oyo bana pe bakoko na biso oyo bazali kobotama basengeli bayeba. Le 20 mai 1967 nde ezalaki date ya création ya mouvement populaire de la révolution MPR, parti politique oyo Mobutu na badinga na ye Justin Bomboko, Joseph Singa Oju pe Etienne Tshisekedi basalaki. MPR parti état pe parti unique oyo ba congolais pe ba congolais nyonso bazalaki membre de droit oyo ba congolais ou bazaïrois de l'époque nyonso bazalaki membre de droit na kobotama na bango. Idéologie ya MPR ezalaki mobutisme, c'est-à-dire makanisi mate ya pe pensée ya président fondateur ya MPR oyo ezalaki citoyen Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Journée ya le 20 mai ezalaki férié na toute étendue ya République démocratique du Congo, mais depuis 1990 tant mboka na biso ekotaki na multipartisme nde date oyo ezalaki kofetame lisusu te. Donc MPR est dirigé mboka na biso pendant 25 ans de 1967 ti le 24 avril 1990. Ezali histoire ya mboka na biso. Nani akoboya? Oui. Nani misale eza ko évoluer na aéroport ya Ndolo esika Pape François akosala misa le 3 juillet prochain to la kisibino yango ba détail na reportage oyo. Tozali awa na aéroport ya Ndolo esika oyo nde ezobongisama wapi Pape François akosala misa le 3 juillet prochain. Esika oyo nde balansaki récemment ba travaux kota la chantier et poussani déjà on a causé la mitema ya ba congolais ezali déjà kobeta koyeba ko Pape François a kotia makolo na ye pour la deuxième fois après 37 ans awa na République démocratique du Congo bisika wapi
akoya pona kobenisa mboka Congo mingi koloba liloba la likambo etali pe bongo est République démocratique du Congo bisika bandeko bazo kufa esika oyo bondimelanga ekoyamba plus de 1 million de croyants bakolia elambo awa pona ko partager nzoto ya Kristo na sa sainteté le pape oyo akoya déjà en République du Congo visite na ye ezali prévu pe déjà nyonso ezali kobongama pona koyamba ye en tout cas esika yo ezali ko salema kaka ndenge maquette ezolakisa ekozala esika ya kitoko makasi bondimelanga d'ici quelques jours déjà ekozala transformé po ingénieur oyo bazobeta mosala dada bazali kozonga nsima te bazali pe kosakana te mitema ya bakongolais ezali déjà prêt pona koyamba pape François oyo déjà pona koya a la République démocratique du Congo JE c'est dans quelques jours JE c'est déjà aujourd'hui peuple nyonso et le gouvernement bazali kozela ye na motema moko Kinshasa et l'équipe partout. Bon mesala kosomba yango macaroni roni pe spaghetti roni eza ba produit Beltesco luka yango na quartier na yo na zando ya monene bisika wapi ozwami même na ba supermarché nyonso kasi kobosana te talaka bien logo ya Beltesco ezangati bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Les lois parlementaires debout basolo li penza nini bolanda kuna bakatanga bango pe bango sala plan na bango babandaki le 17 mardi avani ba sutura we katuma ko trata seni metangu Félix abengi saki bakatanga bototon katanga katuma ki akimaki na mboka na ye mboka ba mama na ye wapi na Zambie metangu Félix alobi bakatanga ba ya akimi na Zambie metangu basango o bazana parti politique na bango 5 tango abengi si bango katuma seni lelo Hippolyte akosaki aza na Afrique ici mais lelo Hippolyte azokota na kati ya Katanga aza deja na kati ya Katanga akomi koloba tokosala makambo ya ka
major colonel azalaki na prison Edi Kapel abi biloko wana en tout cas natikali koyeba yango abi bakosa bakongolais pa baétranger naza innocent na kufa Laurent Désiré aza na mposa procès fou abi natikala kokufa nazalaka fidèle na ye natomboli loboko na ngai ti Kabila kotala mabele nga azalaka fidèle na ye mao na ye natikala koyeba te na félicité pe président de la République et Joseph Nkungubile alobi biloko wana ata bosala yango ekotikala kosimba danke nga naza te père ede Joseph olobi oyo bozosala wana eza likopa baetra kaka bango moko na kati kuna mbutu ekotala te seni tala Félix aza mwana ya Nzambe pouvoir ya Félix euti mpa nani tala ato obundisi yango okokoka te wana nyonso bino makambo asolwa combien des attentats na bapoisonnement au président de la République azwi na oya so pouvoir euti mpa Nzambe te mais Félix esasani Félix azwa na baattentat na yesa bino makambo information frais oyo attentat babarata kobatre ye boyebi bino mo boyebi likambo ya avion boyebi te boyebi te oyo avion bomela biso bakombata na biso bakenda oyo motuka ya Félix ekenda boyebi yango te boyebi yango te bokosani yango lisusu chauffeur ya Félix nani bosofie na biso nani tre maréchal que son âme repose en paix yalokola totobimisa magie eno alobaki na kobimisa bavérité ya Félix bakonta sinya na politika Ari Magie aotobima lobi eza na ekoka te seni ndoko abu mama alongo biliali akolongo bilobalo bakomi nini biliali abi na betaki desa kuna moto aki kotala ngai bilobalo bana se nini. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinangala a autoproposé bino extrait à émission Kindoki politique. Où ils a déjà en ligne la chaîne YouTube Nabino Kaskobo Sanate. Ko s'abonner to yambere bino moko ya. Président interfédéral ya Kinshasa ya parti à mouvement de la libération du Congo monsieur Joseph Ngoto alobeli likambetali ba réforme ya loi électorale aux Salema déjà kuna na Assemblée nationale bolanda mozindo ya intervention na ye bon ils ont les G13 les bagues na réforme c'était pas tout le monde et puis bazala qui bazwa qui a correda ya batu belé et tout le monde dont moi je croyais vraiment na yango qu'enfin tozana zéro contestation mais tozana moins parce que ndenge ba saleli yango vraiment transparence ezali vraiment ba parti qu'on fonctionnait comme ba parti parce que lorsqu'un candidat a kotia mwana na été ou bien moi c'était comme suppléant mwana que ko susciter ba kamebele on avait vraiment cet espoir là par exemple que des tours que ozonga nini mais après bon député balingité balobi que moi si akoza la peine à 4 parties alors akoyeko comme anaye suppléante problème ezate moi n'a pas cause en 4 parties surtout que ceux qui député à Koufi sur pesa qui mutabalabala au moins qui mandé qui côté monsieur ko pesa ka mutu wana o tie mutu asimeza kwa pesa ba ka député pose mbongo pe bo sale na mboka c'est ça le problème puisque immoralité zali erio ya kipona ko sale na mboka ko za suppléant za makasi parce que na likanisi ngaza candidat na 2018 likanisi na ngaza ka to tia fin na tribalisme to tia fin na makambo ebele ya pratique lelo mususu sili covid ne silisha ngaza ka penda porter ya loi ezalaki matanga il faut bo sala minene il faut bazala ba dépôt ba fleur à cher wana au moins qu'après vous dépensez 10 000 15 000 20 000 pour la personne qui est morte mais atiki borfele un mois après bo ko fouté bango cluster
moi toujours ça ba jouissance na makamoko ezana irrationalité. Il fallait n'engeza la heureusement Covid éviter moi ni nanga na nini. Botika na mutukuna boke bokundi bazongi. Et que bambongo na mena moi nezongi na nka susu. Ba fleur a minene ba espace pour manger. Ba nini mokomona après consolation. Les problèmes avec la culture na c'est vraiment que toi abandonné ba orphelin. Ça le problème. Quand on a une députation, on a un projet, et puis projet, il y a lutte contre le tribalisme. Ce n'est quand même pas normal, que tu toi contre le tribalisme. Moi-même, dans la loi, on a toujours favorisé le tribalisme. Dans mon projet, il y a la carte pour citoyen de Rozoua. Donc, c'est ma camana originaire de territoire. Il faut pas ça que ce soit Botamina Bounya. Azaka Congolais, c'est tout. Boutika place à Botamaki. Avec Michel Ekoken de Boto, ti ba 50 ans, 100 ans, au moment que banana bako awe bateka zakani originaire province tel. Loka Botamaki na Bunya, même ba parani bazala qui pona poto pe ba tribu zala ka maman. Il y avait des Bretons, il y a des Alsaciens, banani mais avec des temps des siècles bah c'est qu'on dira plus français. Fallait surtout bandata processus wana pona muto se sentir tel loko na surtout na makambo réconciliation katangaise ba bloc moko ndingo wana ngal na projet que tombo ma association tribale nous le ressortissant de voilà ngana ba kero kalboso na baka net aliba moi je suis membre de force ou alliance de Bangala il faut Koufa les grands Kassai il faut Koufa il faut to privilégier l'association multiculturelle, par exemple, l'association des anciens de l'IFASIC. Il y a une tribune pour le Bélakouna Nakati. Vous avez l'IFASIC. Voilà. Nous avons une association de Bana Athénée, association de Boboto, Babilo Kouanande. Il faut te privilégier à Ngomingike, l'association tribale Toboma. Tu l'ingite contre le tribalisme, mais tu dois soutenir la réconciliation katangaise. Tolingi contre le tribalisme mais bazape banamboka basangani ba osolo la kama beza na katite ba sola ngo mais ba sola Congo te ba sola Katanga oh biso na mama photo sola ndeka Congo et beaucoup tana aliba bo sola mongala ko sala bo ete photo lingana to lingana ka comme qui comme ngala okuta na bisinde konangai tokuta to sola comme ngala non comme Congo. Est-ce que ça permis mobali akendaka kofunda mwasi epana bango lelo tokitaki sur terrain pona koyeba vie en société vie en couple ndenge ni penza mibali sengeli ba se comporter face ya basi na bango bolanda awa na reportage salemi bongo na Hervé Zaka pe Beni Vamba. Tokolemba kolobateke libala ezalaka union entre deux personnes, c'est-à-dire deux personnes de sexe opposé. Oyo basangani pona ko créer famille na bango pe ko vendre ensemble ko partager nyonso longo mbetu ya libala ezalaka exempté na basuir nyonso pe secret anda kwa libala et sécurité bima libanda sauf na kaya koluka conseil kasi ezala tango nyonso te lelo to mona mibali mingi bakoma ko accuser basi na bango na mabe o komona mobali tango nyonso na famille ya mwasi atako na bakamarade ya mwasi ko betaka masolo ya mabe ya mwasi na ye lelo to tuni est-ce que ezali malamu to pe normal mobali alobaka mabe ya mwasi na ye kamongo ezango msusu eto traitanga la meilleure de mwana mwasi mais subitement pour moi ça c'est à se retrouver pour et quand on a famille son msusu conclusion les makanga na eko comme c'est un peu ça dès que tu es responsable non so on a déjà responsable ezali mutu ayebi oyo azosala et puis ayebi oyo ye donc il faut assumer pour assumer responsabilité en fait que comme voilà tu sais que vraiment assez c'est assez c'est pour cela on se côté mais ça va dire bien on manque balibota avant bon on se rend on se rend on bien on se rend bien on est tala aux absents sambela on ça la tala maman on famille parce que famille va interpréter maman la famille na biso ba Congo so pese la moi sinon plus rapport zala si déjà que na famille no moi sinon za suna valeur t'es pas obimarié devant bango donc à chaque fois to lobby na likambo sala boy na famille no ba yoki ba yekutu
il écoute. Donc si tout biso na lelo donc ils allaient rapidement bien te couper c'est la moi si na yo rapport na famille na pour ba na utiliser à chaque vous mais moi sinde vous me gefundanga iya gefundanga na baboti na ngai mais nga jamais na gefunda moi sinanga na baboti na ngai ezala kati soki moi sinanga salinga mabebe nga sele mabebe fona ke pas na bango décider rapport pas na bango ba obengisa yeso to bengisa biso mbali ba conseiller biso ke famille na yo ezala ke boya etika ezali moko biso tolobi pe tokotika te koloba que secret alibala ezalaka entre deux personnes yango basala chambre à coucher 4 mire esengeli bomba ba secret nyonso ntango bobimi esengo bolakisa bato ke sava ntango bokoti boluka solution ya makambo na bino mibale ezali importante kobetaka masolo ya mwasi na yo surtout na famille na yo ozali kokitisa ye bakorespecte te mabe na ye komata soki kaka ozali kolobaka yango kasi soki opresentaka bon côté na ye moto akoyeba te pe bokozala toujours ensemble pe bokozala heureux pe heureuse moto azanga defo aza te soki aza mabe yo pe na ngambu na yo ozala mabe na yo alors bovanda solola boloba na vérité yoka conseil oyo lobaka na moto mabe na ye toujours en face na ye yoka conseil oyo lobaka na moto mabe na ye toujours en face na ye kasi lobaka bolamu na ye na sima na ye koloba ne mabe na ye eko permettre ya changer koteka bolamu na ye eko permettre ki amona na malamu na miso bato mususu pour éviter ba problème oyoki Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition le 20 mai 2022 nazaki nesengo présenter bino merci l'équipe technique pe rédaction Isaac Mosaki to kona sima caméra tozaki na Hervé Zaka ya zalaki assisté na Beni Vwamba tozaki bongo na coordination toujours ya grande ya communication pe réalisation zalaki bongo ya Timothée Kaembe wazalaki toujours wana na pointe ngala bino tokutani très prochainement na susi moko ya ko servir bino pour ko sala bino mosala nde devoir na biso ko informer bino nde yango topona tokutani lobi magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino